KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Mbote baïke vos amis partout dans le monde entier pendant l'anabiso à travers Congo Live Télévision, chaîne d'amno message pour le belabino, mais matali politique de actualité, il y a République démocratique du Congo, nazanga morote lelo, tozaina ndeko Mustafa, ozali penza résistant combattant le bela topa bundela mboka na Congo, na penza to le bela actualité ya mboka na Congo. Tolobela affaire Mike Mukebai soki penza to komi wapi na yango, c'est comme si bato penza ba ko benga partout dans le monde entier. Maman Jeon affaire Mukebai to komi nango boni nande Mustafa penza tolobela à long et à large na matali arrestation topé bobimi ya mona mboka Mike Mukebai. Mbote ndeko Mustafa, mbote Maman Jeon, mbote na beneso ba kolanda biso et surtout mbote na ndeko Pompeo oya boyikoya. C'est notre programme, la présidence de la République fera comme à la Kinshasa dans le mois de février. Mais Ndeko Pompeo a royaté. Contrairement à Makambalbari dans Londres, Ndeko Pompeo na Kinshasa a royaté. On a passé mot de Bisika Zali. Bonne santé. Bon, santé za malamu malgré Kinshasa. Na bisibino moyen ko vivre ko isa sous-souté. Nzalele epai transport mobulu. Kasi santé za ngo malamu maya régie des eaux. Il va dire ko belisa mikolo. Le faut ko tokisa yango. Tolina ba kongomani nyoso soko toki mai tokisaka yango pote. Comme les gens comme Mobulu. Oui, ndeko Mustafa, tokomi wapi ensemble nous na affaire Mike Mukebai, Mikolo Leki toka kike Mike Mukebai kalata ko bima prison, Mike Mukebai ba quitté to éviter si le lozaka na prison makala tokomi wapi na dossier ya Mukebai. Dossier à mon mboka Mike Mukebai obiso to bengaka double brassard Eli Lukunga pe ya Lingwala. Bon, atako babotole Lukunga matoko c'est la batu ba pesa basoki soko Lukunga ba ko sala ni na Lukunga bino moko boomona. Batu bakufa mais pas bakunda bango 45 jours après bakunda bango ti ba député Lukunga balobaki nini balobaki lokote. Alors mon mboka Mike Mukebai kino lelo asana na boloko kasi dossier zala ki na cour de cassation. Cour de cassation ici à tranché qui a déclaré que mon mboka Mike Mukebai libre. Donc personne non ingrate na prison makala. Alors le col a tout d'abord na cour d'appel, ndeto maintenant na cour de cassation. Le cour de cassation a cassé arrêt à Liboso. Il faut cour d'appel azwa acte. Abimisa mona mboka Mike Mukebai. To banani ko kanisa ete tango monsu suppose oyo déjà ko se prononcer, mais tout le monde que semaine comme na suka ba se prononcer té. To ko tala tango monsu lobi samedi ba ko se prononcer to ye ba réellement mona mboka so bimatoni, mais c'est que sûr aza acquitté. Babylore va crier faut bander autant contre yé na cour de cassation va déclarer yé personne libre. Donc azali libre faut abimazo ngana ndako. Maman na diffamation mini babenga diffamation. Ndenge nga za boso binanga ke non na za mobali. Au fini ngai na za mobali. Soko lobi na ngai ke non oza moke. Au fini ngai. O lobi na ngai ke na za moke. Au fini ngai ta. Mais soko lobi na mutu ke non garçon ana azamen na français balobi na anglais men ezali mobali. Ce qui na lobi na ndeko na biso azali ake azamen. Aza mobali ili kambo azali wa propre diffamation.
mwana mboka biso toyebaki ke mingi tope kofunda tope makambo ya dossier ya mwana mboka Mukeba ezaki mingi na cour d'appel kuna na palais de justice boni dossier ne ko se retrouver sous la cour de cassation au penza ba quitté au moins quand to bandi na palais de justice bande ko baye ko tikela na palais de justice plainte contre mwana mboka Mike Mukeba et te ina bureau assemblée provinciale bisika quand il fallait qu'il ba lever ba immunité na ye avant à la poursuivi mais na kati ya bureau assemblée provinciale ndeko Godin Poyo na pesi mbote le pasteur kala to kokutana na mwana mboka Mike Mukeba bongama malamu po ete musale zo banda bien que ko futa batote kuna 6 mois impayé to ko landela makambo na sima ndeko Godin Poyo ba lever ba immunité mai na mwana mboka Mike Mukeba sans koyoka ye lokola ngai na ye bafundi na fundi yo ba yoki ote mbala moko ba condamné ezalaka bongo te. Il faut que yoka moto mobeko likondi epesi moto nyonso pouvoir wana ba yoka yo eza droit na ngai malgré mabe na sali il faut boyoka nga d'abord avant bo condamner nga. Alors ba condamna ba lever immunité na sans que ba yoka ye nde akei na cour d'appel na date ya le 16 septembre. Alors cour d'appel pemba la moko mbangu mandat d'arrêt provisoire et ba bloque belé bimaki wana ndenge moto nyonso ayebi desika afandi le bino. Il faut tout attaquer à Réo. Na ya assemblée provinciale, na ya cour constitutionnelle. To attaquer yango wapi, to ke na cour de cassation. Sika, total batu bazali kuna, bakolekisa yango ndenge nini nde moni papa vundwa oyo alaka pe na congé. Ne le vieux vundwa oyo tanga zongi ya moni ke o makambo buzoba. Mona mboka zali libre. Il faut ko kata yango ko zongisa ye kuna cour d'appel abimisa mona mboka ake ko sala mosala oyo ba na lingwa la ba pesa po lingwa les ko souffrir. Mbula soko no ki lingwa le dindi. Mbula soka no kilingwa le dindi alors il faut abima asala musala o esengelaki si katoko c'est la cour d'appel ndenge obeki dossier la na cour d'appel pourquoi te longwa ki na cour d'appel c'est parce que cour d'appel na bureau assemblée provinciale batenaki compte ya biloko mususu te bakendaki na dossier yango mbangu mingi avec une célérité na yebité pour être zaki opposant to pour bazalaki réellement na besoin ya ko faire taire yi. Mais malheureusement et heureusement pour mwana mboka Mukeba malheureusement pour na batu bakanisa ba refaire terrier même na kati ya prison okoyoka ako sala musala le premier ministre mbala liboso ka ministre a se justifier na mboka oyo pona likambo moko boya batu bako kufa na prison ba se justifier raté mais tout koyoki ba se justifier o ngai teza ministre ya finance o ngai na ngai nazala besoin mbongo te ministre finance ni mutako kanga mbongo ezambala ya liboso donc mwana mboka Mukeba Mosala malamu bisika zali na kati ya boloko akobima toko zela kaka cour d'appel azwa acte donc azwa acte nezali kaka kenom Mukeba zonga na ndaku mami kokot alambela ofufu olia et obanda musana kati assemblée provinciale pote akomanke biso assemblée provinciale musale sila Mukeba azoya musale zobanda ko bimane na prison ako lembate ko kanga monoko po bino bobi kalata ko bima mais toka ki boloba ki o ba main noire ekoti belé na kati affaire Mukeba isunenga bande ko telemela likambo ya 15 millions ko telemela likambo doli makambo o moite kezaki na kaka musane o asala ki mabe on meke na boloko ezate ke ba main noire ndezaki belé sika ko bima mama likambo ya main noire likambo ya main noire biso te batolobi yango na koloba na yo les ben on se la main noire biso to betaki yango basambisi na ba basalaka na basambisi balobaka na moko ya basambeli na biso ke loboko ya mwindo zali na dossier Mukeba nde yango monaki to lobaki alors il faut to banda sika oyo ko bima na balabala il faut to banda koloba to banda ko belela où est la justice est-ce que justice yango ezali pona bazin et ignorant les autres. Si vous voulez que ça aille pour maloba na ya koloba, est-ce que na mboka o mutu atlobaka mabe ezali kaka mwana mboka Mukeba? Yo yebi ba ko tanga na ba kombo ke tel ayiba ki na poto lelo comme ministre et ba libre. Pourquoi pas s'inquiéter? Bato ba ko sala ba outrage ya chef de l'état ko kapena ko outrage mais pourquoi pas s'inquiéter? Pour bazali protéger quelque part Mukeba azalaki danger ande ko sala bango peur. Il fallait ki ko tie mosika nde yango ba kanga ke na lombangu. Ba bosana ki makambo mosusu. Tango ako bimolobi ki akokanga munoko mengai na kamwe soki kutu na kati ya boloko kangi munoko te e bongo libanda na kokanga munoko ya za différent na ba o babela ka diarrhée rouge na prison obi bango o mutasik so ba koti prison abeli diarrhée rouge makole vimbi ama sucre mati nyose mati oko ka mikola le bumandi ko vimba mais tango ka bimi prison libumo kiti
makolo kiti sucre sili Mukeba za kola bango te pour te zape bala liboso to kene na boloko akendaka boloko abimi a continuer même ko kene na boloko ça article tant ça na journal a combien ba bien non a combien makambo lokuta bakangi si kabima a continuer koloba akanga misusu na malikambo koloba ko dénoncer toujours mais tant ko bima a continuer ko dénoncer pour te mosala ba kongomani ba pesa kiza wana Mukeba itango ko kuna soko moni mabelo ba biso to yoka yango ke sika soki amoni mabe alobité akokutile kola bango yali yesu pondakala te velanga safu to boyi kola supondakala oui ndeko Mustafa ozali moko la kati ya Lamuka lelo penza choix ya porte-parole ya Lamuka obo bundana kinango nanga mobo ndeko Daniel Safa biye mutakoza la porte-parole ya Lamuka kasi lelo to lali to Lamuki to moni Jean-Pierre Bemba mokolo MLC na mona mboka Moïse Katumbi ba écarté penza ndeko Fayulu pe ndeko Muzitu babi bango moko ba kosala penza rotation na poste wana o ya zimwa 1 mois azongse moninga tandis que bino bozaki Lamuka boko betali solo na likambo etali vérité des urnes awa bango bandimi ko zwa penza mosolo to pe ko zwa esika ya porte-parole ya opposition c'est que beaucoup tina na opposition républicaine te batika ba jewana isa batona mibale batika ba je ba sala wana ya ba je ba osala tozonga na makambo opposition républicaine basala ka opposition républicaine devant un élu du peuple au binos boko reconnaître mais devant muto bino boko reconnaître que basala ka résistance biso to ko reconnaître victoire en Ndeko Félix cité alors to kosala opposition na yete to kosala résistance devant Ndeko Félix nde yango mosala mo biso to kosala kosongela Ndeko Katumbi na Bemba bakei makambo ya porte-parole opposition na lobaka yango na mois de juin tant Bemba ye to ke ko yamba ye mais na moni discours na yasalaki na comprenaki ka yelaki cop et j'ai compris réellement qu'elle a qui posté porte-parole opposition to dénoncer ka yango ki ayeli porte-parole opposition Moïse Katumbi soko tali ceinture na ye ezaya bato ya mbongo bato balingaka l'art ba vivre sans l'art pour vivre bifo l'art sikoyo bon faut pas na cop so yotaka muto likola Olivier Kamitatu ateki parti na ye sikoyo na mbongo te bo sa bo vivre ndeni faut na l'art pour entretenir Kamitatu faut na zaka vieux Pierre Lumbi na ba député zana bango wana ateki parti so pour vivre bifo l'art Francis Kalombo akimana Kabila to tunie abenga Kabila le Christ siko bakabone nani na Kabila aroyebisa ote mais siko aza akenda pemena Katumbi pone pona la so Katumbi bimisi trop amona keko tasute choisata akeluka porte-parole opposition pour anini ba ebike so ba comme ba porte-parole opposition boza la boza na statut ya ministre boza na statut ya ministre d'état aroza na cabinet a engager batu abandoza bala carte na bango yango wana wena sa ba aventure Martin Fayulu ko kota na makambo wana te pour Martin Fayulu c'est le président élu. Alors, à quel niveau l'opposition, alors la porte-parole l'opposition devant Nani. Pour être yende bakongomani ba votaki. So ya comme maloba ya opposition et pas ya Nani. Et ko simbate. Ndeko Katumbi na Ndeko Bemba to bisi bango déjà. Ngone loko wana daye ba yango nde ba yokani. Ba bandaki makambo na kala depuis ce mois de septembre sur octobre. C'est sûr si le yoki makambo c'est son bendami. Ba bengi mama okan et ko sale maté. Ndo ba raison appelle le 15 mars là. Si ba ko kanga session en mars. Bokoyo sale maté. Ce que ko sani safu porte-parole l'opposition. Wana on soutenir na Daniel safu. On est dans la bango mibale. Ba ko peut pas bimisa même deuxième rapporteur il y a Assemblée nationale wana. Et ça va bango problème. Ba koka ko yokana te. Ce que le sali comme bon likolo ba ya ndenga boyo soka moi 2 ans au lait. Ngape na suite 2 ans en lait. Boko si porte-parole l'opposition a Rosalate Ndeko Félix. La Rwanda batu ba okufa na Beni bana wala bana soka ka tout enseignement. Ce mbongo ni bana futa ka Bemba na Katumbi wana. Ti wana ka tout enseignement. Kotika Bemba na Katumbi Bemba. Akene na na MLC na wana etikali na batu ndambo baza so belete. Katumbi, Zouab Francis Kalombo, Zouab Olivier Kamitatu, bossent ensemble pour la République. Porte-parole de l'opposition Azate. Si vous porte-parole de l'opposition, dans le banc au Kalasema et Kimukebaï, Azo Bimana prison, Azo ya porte-parole de l'opposition. Et si l'Inangodon. Il y a porte-parole de l'opposition Azam, mon corps des opposants, Mike Kimukebaï. Il faut que nous combattre derrière il y a Kabila na Chilombo. Nous allons combattre derrière la Kabila na Chilombo. J'aime bien Bemba. Ah ben, mon amboka président Félix Aboy n'est qu'au sa rupture. Na FCC cash. Mais exact, mais on se la rupture maman na ngai. Moi na kati ya libala. Ngai na ye na balio. Yo ye na mwana. Ngai na ye na mwana. Bana taba bundi.
ngai tato soana kata libala batu baswana ka babundaka bako kabonata ako kabonana Kabila tetolobaki na bino likambo okala likambo libala ya Félix na Kabila bako banda ko soana na bango mbako kabonate et les vrais perdants ya makambo oyo eza ba kongomani libala ya FCC cash eza complot contre la République tolobaka yango likambo eza ke bande ko ndeba ndiko comprendre bisoté et complot wana batu baza les vrais perdants eza biso ba congolais banani ba ko souffrir lelo problème ya transport banani ba ko yoka passe makambo ba sorti moto kangi biso na nzela embouteillage makasi banani ba ko yoka passe nango eza kaka biso ba congolais ba ko sa biso construction ba école to moni combien na Kinshasa combien d'écoles batongi wapi balaki problème eza ba yebisaka biso wapi ba logements sociaux na maluko comme na niveau soki na ntele soki na maluko comme na niveau nini bolo baka na biso to yebaka parce que eza droit na biso photos la informer baza obligé ko informer ka biso tala lokola ndeko caméra sakaneli ba kongomani na ko ba na yo sakaneli biso aza clair na kati ya micro lobby les 30 ceux qui sont montant inauguré appelez-moi ba inaugurer baso inaugurer sorte moutonté munana benye caméra et puis na mina yo soko kamati micro na minute ke ndeko ndeko caméra autour les makamba sorte mouton lobi ko ka ono mama jeon azali na nini na soki na parquet nini bakangi pa ke autour les makamba sorte mouton likambo ngo yango tout le batel ko la boni alors Katumbi na Bemba batika baje ba osala wana porte-parole opposition d'ailleurs Katumbi olobanini devant Kabila pour gouvernement FCC cash Katumbi olobanini ayebisa biso nanu yena Katubila bawelaka nini bakabonelaka nini avala topese porte-parole opposition Moi mboka tobo poussa na suka émission na biso lelo penza Gentini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa ye penza à suspendre quelques bourgmestres ya ville na biso ya Kinshasa ayebisaka bango tanga pesaka bango mosolo ya $10,000 aba bango asenir bakomi na bino kasi ba o ba kosala ngote ba kozala frapper to moni lelo Kinshasa bopeto échec total yanga moni moyen te soniela tiende ameki ko suspendre ba bourgmestre na moko wana pe moko ya ba IDPS ye penza akoi penza na likamano ko kolobani na suspension ya ba bourgmestre esalami na ville ya Kinshasa yekutu ya IDPS wana se angalima na le baka déjà quand mukolo bazo nommé na baka yefu balungula quand mukolo bazo nommé mais ko songa nanu na kotala ndeko Gentini Ngobila ko nommé ba bourgmestre et ça na ba prérogative na yete a viola mobeko azwa pouvoir ya chef de l'état total ngoka abwe atako ministre intérieur ebseke akoi sabare quoi ba on donne sa chef de l'état kutu elle quitte bongo télégramme ya premier ministre ya vice premier ministre ndeko le kata mukonzi na yeku telekite bongo ya ye mwana papa na ya lobi balongola mabele wana balongoli te mwana soka balongola nde bakolongola ta likambo ezali ya to bandana na procédure ndeko Gentini a viola mobeko aye a nommé ba bourgmestre mosala oyo falaki ndeko Félix asala ya sali yango mais bien avant ça apesaka ba $10,000 oui na fait la félicité mais na condamna ka peu de plus kamata commune lokola limité yo pesi $10,000 o se basa musalani ba osala ngoni ni $10,000 na commune lokola limité pona nini te ko kamata mbongo wana iselaka $24,000 ko luka commune obotali ke na cointel ba problème ezamo makasi to tie yango to zo mbongo wana to tie yango na tel coin et s'il sana no problème ya coin wana engayeza la malamu ngwa ke tongo to kende lango malembe ata biso ko to lele meto bakete kuna basali quand même mais yo pesi 10,000 oyena commune le ko na ngaliema avec 21 quartiers okena ba quartier musu to kena sangalo bakona mabulu zo kita botoka matana lumbongo to sunga bato mabulu totoka matana lumbongo to longola ba matisi na balabala et puis matisi tongo to balongoli on ba oboka ngo wapi po yala bisaki ba bourgmestre na ba commune ba longola ka matiti mais bisika ko tie yango alakisa ki bango to so ba ko tie yango wapi ba ko boka ngo kana ba rivière donc tant on zo frapper na sepeli makasi mais kalata ko mi frapper yemoko okokaka mokomiso to kolamukana ntongo no bourgmestre et soki gouverneur ya ville ya Kinshasa a signé mobeko moko amipesi suspension il y a 3 mois po ye moko mona ke kini bopeto esimba te tolobaki na ye kini bopeto za nango eloko moke okoki simba nango mbala moko mais les gens doivent être conséquents projet na fallait que ça d'abord réfléchi mobutu ayelaka biso salongo alinga mosala opération coup de poing Jean Kimunda kini bopeto esuka wapi ya Kimunda paye kini bopeto qui m'a appelé na opération Mokoka assainissement ville à Kinshasa et ce qui va moi Gentini ça se refroidé merci ndeko Moustapha to komina suka malobalo na ba komanyo ba kolando partout na monde si ko to ko sala kaka appel na vigilance citoyenne
kokosama te kolanda bato te lelo namoni bapasteur bachange. Or ntango biso tobima na balabala tokomonaka bino na bamikro bokolandaka bato kuna seelisaki komarche na telle église barosi bakufi baterese bakufi baye ya mingi tozwa bambata oyoka mpenake oyo mbata ya lichette to ya nini. Mais lelo kaka même mutu wana bandaki koloba basango bate ya évangile batika kolanda makambo ya politique lelo bango mpe bandi o éveil citoyenne et éveil patriotique. Tout na ye est-ce que éveil patriotique wana ezali parce que toza na bena ou bien ça réellement n'a changé. Eza ba aventure banyi banda kosalisa ba kongomani on a moni bandi benda batuna ba haine tokende na ba bloko moko ke ba soulèvement moko mutanga banda ko soulever batu to comprendre et loko wana et aussi bandi le moni abandi okende na ba regroupement politique mukolo na mona ki na sanzete na parlement debout après parlement debout to bita ko suka na l'accueil des gens na lamuka ko yate po biso to ko yamba ote na lamuka pourtant biso to bandaki combat oyo to oyo bake mabe ezali crise de légitimité ezali victoire et élection ndenge ba publier on zala ki bongo te batu ba mona ki te et comme tour na biso ba balaki na ba intérêt ba ne ko zela bazwa ba maison civile misu ba ne ko zela bazwa ba présidence a CENI mais ba mona ke ndenge makambo ekende ba zolo côté ba benda mukila ba ko sala fib ba ko lia ndenge ba salaka ba kabula ka imana ba lingi ba kabula susu mboka wana ndeko simba te bokabula ki imana mboka nde bokabula te. Merci maman nangai. Balandi Congo Live Télévision, merci pour vos acquis. Ebele Rolanda Bisonande ko Mustafa, le résistant au Penza tout le blaki sur ma question d'actualité yamboka namso Congo, ma matali affaire Mike Mukebai, autre ko na Penza na Bokebi. Ndeko Mustafa expliqué so kalate kola kola muka tango mosupe lobby to à peu près demain wala mboka Mukebai arobima arozongela musala na endenge bandeko lingola bavote ki pas lobela bango kuna na assemblée provinciale. Merci na avec bon ma caméra Guy Botombela. Merci na banyo so banda qui sont partout dans le monde entier. Mon vieux Roger Luma Molobel Monene et président Félix Mambotenayo, un tonton tout de caractère mon vieux David Olito. J'en suis bon, mais papa social depuis États-Unis. Le boss des boss, patron des patrons, James 007 depuis France, Bambo Tenayo. C'est les Tunga de Lausanne. Mais papa Jean Compaoré depuis Bruxelles. KBG Énergie, société spécialisée dans la vente, l'installation et la maintenance du système solaire. KBG Énergie, votre solution énergétique solaire d'aujourd'hui et pour longtemps. KBG Énergie développe des projets en électricité générale, l'énergie solaire photovoltaïque et les systèmes de secours en Afrique centrale, en RDC et ses environs. KBG Énergie gère votre consommation et votre stockage. Nos services, matériel européen très durable, 2 équipes professionnelles à votre disposition. Les dimensionnements complets des installations, l'élaboration de schémas techniques et plans d'implantation, le développement de nouveaux projets, la mise en œuvre de projets ainsi que la maintenance. Avec KBG Énergie, fini le délestage et assure votre alimentation en énergie solaire. Appelez-nous au plus 243 822 829 199, soit plus 243 999 466 256. Immeuble NTC ex Massamba 644 Kinshasa Gombe, référence rond-point Kimazière. Info kbg@yahoo.com. KBG Énergie, qualité et fiabilité. Audio Jungle.